bandeko mbote na bino nzambe apambola bino likambo ya mawa pe ya pasi babomi mwasi na zemi ya 4 mois auti kokufa balobi po na mutu makasi na ye po ayokaki te mobali apekisaki kosimbaka telefone na nga te ye asimbaka portable ezalaka personnel mais pour ceux qui sont mariés ezalaka personnel te ezalaka ya bato mibale donc soki mwasi azosizwa telefone na yo eza mabe te yo mpe mobali soki ozwa telefone ya mwasi eza nango mabe te mais eza mabe soki obandi kozwa telefone mpo balolukaka makambo wana nde eza mabe mais na libala soki mutu moko alingi te otalaka telefone na ye zoba disposition na yo soit divorcé parce que soki mutu abandi kobomba telefone na ye yeba ke likambo moko ya mabe eza koleka alors ndeko aye koboma bandeko na nga basi bana nga soki osambelaka luka mobali na yo omemaki na église aki nosambelaka mpo na baesprit mosu ya mabe elongwaka ye na nzoto soki mobali na yo alandaka bato neti baifonge oyo baya mpona kolongola bato foi oyo baya na mission ya kokimisa bato na église loba na mobali na yo alandaka basala ya nzambe ya solosolo parce que mokolo ya kobela akokima baifonge wana abandi oluka biso toza na bango bele tozoya bango mokolo ya kobela akokima bango parce que bato wana bakosala eloko moko te mpo na ye alors bandeko avant nalakisa bino ndenge mama kofi bandeko fo koyebaka ke eza na bato ebele bazoboma basi na bango mais parce que bazozwa mwasi mutu neti ye tango yo ozozwa mwasi aza mutu neti yo ekosukela bino ndenge wana dans le vrai sens de bakela ye c'est vrai aza mutu mais zwa ye ndenge bible ezoloba na yo na ndenge ya être ya sexe faible eza na 1 Pierre 3:7 ngana misala pesa toujours ba verset mwasi aza na bandenge na ye mwasi aza mutu moko ayokaka te mwasi soki adeside oyo akosala ti akosala yango toutes les femmes c'est comme ça kaka ye oyo babomi te toutes les femmes c'est comme ça soki nalobi toute la femme cela veut dire que sur 100 okozwa même 95 5 on a fait vérifier ou bien les gars na banzela basi te les femmes sont comme ça moi c'est banga makambo te yano bozomona awa Sarkozy président de la République mais soki nango abengani mwasi oyo nani Hollande président de la République mais soki nango abengani mwasi abi non nakozala na bino te nasala mosala kende ndeko ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ na makambo ya nzambe atya mwasi te soki mpona Jésus-Christ eko mwasi akozala meme diagonese te fo kolandaka bible bandeko nanga fo kolandaka bible bien mwasi aza na bandenge na ye mwasi aza mpona makambo ya nzambe te mwasi azali foto te yaka ye bible elobi soki akomprendre taki lotuna mobali na ndako tosalaka bango badelivrance motema ya mwasi meme azosambela ekokoka na ndenge ya mobali te ya bomoni ke Jésus-Christ alingaka ata moke te bapotre bazala na basi bakosala mosala nzambe bien te alors toyoka awa bible elobi na biso boye na 1 Corinthiens 7:28 yoka nde balobi si tu es marié tu n'as point péché et si la veuve s'est mariée elle n'a point péché mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous épargner. Apôtre Paul a zolo bango
à revenir dans la pensée à Jésus-Christ. Abi bato yo bako bala bako tikala ko na kimiate. Papa nous a toujours dans problème, dans tribulation. Pourquoi le bien? Aïe déjà que Jésus a lingaka ta mukete moi si asala musala nzambe. Musala nzambe kututé. Oui, après c'est vraiment responsabilité. Jésus le qui le connaît. Sinon tu peux pas penser. Alinga pe ko zo moi cité asala la disciple parmi les disciples ya swaki pour nous former. Aïe bien sûr moi si awa ako panza ba disciple o yango monaka partout moi c'est zalaka au mona division ko panza batu ko sala batu boye la femme est là. C'est vrai besoin on peut-être dans moi strict mais c'est la parole de Dieu. Alors binomi bali botika ko zo basi ndenge bozwa kabango. Zwa bango ndenge ba être faible ndenge ya bato basana ba comportement ya ndenge mosusu kaka ya bango moko tala mwasi wa bomi mubale pekisi me alingo yoka te na bali bomona ka Jezabel ba dégâts sala na Bible na histoire Bible na bali bomona yango balobi Akab renonce à l'idée. Mais Jézabel, dit Nabot. 1 roi 21, 9, 13. Voilà 13, 9, 13. 9, 13 ou bien 9, 1, 3. Donc, nani, Akab, aki roi. A boy ko zo eloko amutu na makasi. Mais Jézabel a dit Zéla, au moins on a reçu un mot. A bomi mukolo loko. Alors, ce qui sikoyo, boluki boye banani Athalie. La méchanceté de la reine Athalie, la fille de Jézabel. Et Akab. Tangana 2 Chroniques 22:10. Beaucoup de la méchanceté ya moi si. Athalie. Moi na Jézabel. Jézabel a qui n'a ndoki. A boba batu. A bongo yesko moi na uzanani. Bible, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous avez la supériorité dans le mobile. Donc, si vous avez moi, c'est un faut parce que moi, c'est ça imprévisible. Beaucoup de gens bien boyé et on a aucun problème. Beaucoup de gens bien boyé on a aucun problème. Donc, yo mobile sambelaka. Soko moni moi c'est bani bakamande ngwana. Okoya ko zoba dégâts, okoya ko provoquer divorce. Ça n'a patience. Demander à Dieu de te donner un cœur de chair, un cœur qui supporte, un cœur patient. Moi, c'est un cœur de chair. Ça me surprendrait peut-être 5%. Yangwana de comme ça, le papa, na li fait loko, basi ba otanda milongo. Tala, soko zana pa 100 personnes, tala banani bazana ba ranking na bato. On a presque basi na basi. Mubali nous en a ranking pour ça la moni. Mais que l'autre la basi. On a l'obisara oite, akanila okada, mais akende ko sambela. Bandeko to luka to tchango nano, bolanda, eza mawa, mais vous obligé ya kotala yango. Sali ma grande famille, sali na biso nyonso na mabota na biso nyonso bisika nyonso penza bozwami. La famille na yeto sola ba maman. Omoni ndeko mwasi wana lali aza kokufa akufi na zemi ya 4 mois wana bazobongisa po batie na kati ya morgue. Balobi mobali mutu abetaki ye parce que comme d'habitude mobali akutaka ye azofoye téléphone na ye. Asipa ebisa bimundu yo fuya téléphone nanga na sepela te. Téléphone wana ezalaka yanga eza ya yote. Alors mukomusu na yo kutango ozofoye yango en tout cas na osika makasi na kosepela te. Mais biso ba mama lokwa ya moto yo kakate mutu makasi
papa pe akokuta ye azofoye telefone na ye na kandana papa beti atindiki ye na kotindika wana ndekaki kokweya azwi shock akufaki sur place ntango papa mimi na hôpital babi oyeli biso nde ebembe nde bomoni bazobongisa mpo bakotisa ye na morgue la famille bamama nalobaka ngo ere nyonso nalekaka awa eza nango na ntina te ya kofuyaka telefone ya mobali et surtout soko alingaka na ye te mama tika telefone eza ya ye ndenge mondele asali telefone ezalaka individuel mais dans les mariages telefone ya mwasi ekomaka ya mobali telefone ya mobali ekomaka ya mwasi mais soki papa alingi na ye te mama koforce te tika na yo tika yo kanisi po yebake papa azokosa yo il faut kende kaka kofuye telefone na ye nono ndenge ovandaka na mobali na yo na ndako ndenge bozalelaka soki papa azotrompe o mama okoyeba ezaka na telefone te alors nga na mona wananga kutu ntina te nando kotalaka telefone ya papa eza nango na ntina te wi toza bato moko papa lakisanga na telefone na te eloko moko wana yo moko osengi mpe azoyoka ye aza na otali me yakende kozwa lokola ya moyibi yo bandi kokontrole telefone la mama basi ebele bazobeta mabe tala sikoyo ndeko na biso akufi akei ye atiki bana na ye akufi susu na zemi ya 4 mois amemi angelo bato ya nzambe bamama moko fo koyokaka soki tozoleka na tiktok tozwa mpona kosunga na bamama moto akoka na vie azalaka te moto mpe soki na vie ayokaka toli te eza mabe tala mama ondenge aperdre bomoi na ye lelo akufi akei bana na ye batikali ye abandeki kofuye telefone ya mobali kaka basi na oyo bandeki kolanda na telefone wana ya mobali na ye na moko na bango mwasi pardon papa kopona akozwa moko atie na ndako ebasi wana bando obenga bana na ye bandoki bando ogogola ye bana mpo mama oyo azalaki mayele te bandeko na bandi boyoki l'essentiel na kocontinue yango te bandeko na félicité quand même maman azoloba à reconnaître que basi biso basi toyokaka te donc à reconnaître yango mwasi ayokaka te mwasi soki alobi ngai na kosala likambo oyo bokobenga bato ya ndenge nini mwasi akosala oyo alobi c'est ça la femme yango wana azoloba bandeko mibali oyebi ke oza na famille na yo kolinga te un jour okona kota boloko ya bambula ebele mpona libala ntango omoni ke mwasi wana aza koplaire yo lisusu te réconciliation eza impossible bodivorce bible eza kointerdire divorce te bible eza kopekisa divorce te ntango ezosimba te c'est fini c'est fini ntango infidélité ekoti infidélité eza kaka adultère te bato mosusu bakatisaka infidélité adultère non infidélité ezali le non respect du conjoint yango wana tozobenga infidélité na oyo aza kolinga te yo otala telefone na ye cela veut dire asake banzela ya mabe yango wana azolinga yango te mais lokola boza bino mbale boza mutu moko bible ezoloba biso ke boza mutu moko donc telefone ya ye eza ya yo ya mwasi eza ya mobali mais ntango mutu alingi te abandi kokana yo ndekotika tala sikoyo okufi famille na yo ezwi perte mama na yo oyebi ndenge otiki ye te opesi peut-être bamaladi ya mabe na nzoto mpo kokufela mwana oyo bokoli akomi ti mokolo boye ake en plus na zemi abeli te apréparer bato te ke abeli akokufa non mais ça fait mal alors biso tobona olobaka kaka mais pour changer mwasi ayoka eza facile te mobali mpo olobi na ayoki mobali so olobi na komona ayoki mais mwasi te la femme réfléchit 10 fois plus que l'homme mwasi so azosala te yoke mosala
elle fait que réfléchir. Et bah réflexion na yé, kaka makama bé. Mais c'est grave. To uti kuna. Moi si alingaka kimia na ndakute. Na ça par exemple besoin solo niko pesa wa mais ça mawa. 80% des divorces, ce sont des femmes qui sont des fautives, qui sont à la base. Mais dans la base, on a nyonso, mobile nga ndoki, mobile la chanson wana nga na lemba yango. Bango pour ça la base. Combien de phrases mi bali oh papa pesa nga prière, si on a prié ka moi sina kufa. Ngabi mais pas prière on a des raté. Ah mais papa. Ah, mais comment on fait na moi c'est pas si bon. Ah mais c'est ça yo le mariage. Paul ozolo bango awa na 1 Corinthiens 7:28. Alors, vous aurez des tribulations. Et surtout, ce qu'il ne faut pas. Le coup, la Satan, c'est qu'il y a un document basi. Et ce qu'on a dit, Nandoki. Ah, mais c'est lui. Mais c'est lui. Ce qui peut être qui m'a été à yo. Et puis, c'est passé. Moi, si on vraiment kolinga yoka merde. Les femmes sont comme ça. Basi, bazan dendengoana. Ce n'est pas pour rien que Satan a toujours pas Bassi. Et banni la jardin d'Éden. Et banni la jardin d'Éden. Dans le mariage, la plupart, il y a bateau yo, to benga banzambe. Banna la dame. Kende na Abraham. Kende na nani Isaac. Kende na Jacob. Okuta bango nyonso mabale simbate. So le beko de tina bakab ba Isabelle et simbate. Mais écoute aussi, jamais. Il y a Jésus-Christ, yem kolo kokela batouana. Alobi, moussa nanzambe nanga, na moi cité. Pourquoi les lots de l'église va délivrer son simbate? Parce qu'il va passer sur la basse. Pas mon Dieu sur la basse. Dans l'andaka maman moussou na boko tanga commandé une émission na ya zoloba. Oh, pour éviter une église ya bostra, moi c'est mon commandaka. Et une église nyoso. Dans l'église, nous au passé dans un marié, c'est la femme qui commande. Dans l'église, nous au passé dans un marié, c'est la femme qui tient les portables. Mon dimension benga boba moi c'est mutayambi. Moi c'est bâtir ma commande zambi tayo sani wana. Aucune église mon pasteur asana 3 bana, 4 femmes, 4 bana, 5, 6. Alors là moi c'est mettre tout ça. Mais une église on ne osani. Mais on ne osani. Nde même c'est un lobby pasteur moi a fatigué bana sur 7. L'apôtre de Jésus étaient tous des célibataires, sauf Pierre, mais sans enfant. Luc 4:38. Jésus-Christ n'a même pas parlé de cette femme-là. La Bible ne parle même pas de cette femme. Jésus-Christ, même à Pierre, il est très puissant comme les autres apôtres Paul. Mais à quoi au bord de l'apôtre, moi, sinon, c'est servi. Non. Déjà, avec la femme, il y aura des tribulations. Bongo, ozo, moi, nata moko. L'homme, nous, on a prêché, moi, on a maladie. L'homme, nous, on a talenti Marcelo. Moi, c'est à Koufi. À ça, c'est que 2 semaines qu'il y a l'église. Et voilà. Alors, si vous avez une maladie, vous avez un cas grave. Pour nous, moi, c'est à Koufi. Allez, au fond, au église. Si vous avez une cité, de connaître l'église. Bible, c'est quoi ça? Bande konanga na sengi na bino otanga mingi Bible. So otangi mingi Bible la maele. Mi bali oboza kanda. Botanga mingi Bible, bokene mingi l'église. Pour na nzambe apesa bino cœur de chair. Pour na ko supporter moi si. Moi si à sa facilité. Combien de bateaux na ozoa? Combien? Papa, est-ce que nzambe ça na basi pour tout ça bien ou bien pour tout ça pas problème? Oluka kiango. Oluka kiango mona yo. O mona bato bata malibanda basimani main dans la main. Mais nanda ko kuna. Monte pela air nyonso. Surtout awa na poto. Surtout awa na poto. So ba mboka wana RDC qui bien. Mi bali ba ki ba vacances na kin, ma bala msolinga ko fa partir aéroport. Parce que na zene loko moko awa na moni na yebite so ki na ko tia mo muke. Non, tu as parce que c'est plus sénaté. Tu vois, non?
fois pour munoko mulayi. Mokomsuka maman mon église. Na mobali bazo discuter ayeba kité. Mobali azui téléphone. Paf. Abengi ngana na yambi. Abi papa kokata te. Ayena ngwa kitika. Papa bandisi. Yo sakana ngayo. Yo pe mobali. Yo pe mobali. Kasi salaka makasi kama to komuno tele ba paquet. Tele ba paquet. Mtango madame to mono mobali. Ona frère so papa yo kaka. Ba mono mobali, yo pe mobali. Na mbete le côté. Papa. Allo bandeko na banzi ngaite maloba ina suka kuna na monike aza penza akoki pe na titre ya pasteur te ko tshate mete po yo yebite poto zwaka bato ba bimaka ka boye à partir ya ba verset biblique tango interpréter ngo mabe to longoli mbala moko alo bandeko nanga nzambe pambola bino ba oyo bakoko yoka ba yoka mais surtout nalobi mingi na mibali moi ça na makofi akobunda te mais bitumba nyonso spirituel moi c'est utaganyaka moi ça pelisa munoko azoye ba même force na yote na banzi boyoki même onenga zoloba alors o wana so yekanda makasi heureusement yeba numéro pasteur soka yekanda makasi abeti ne msezue awakufi ndeko nanga la famille na yo famille no kutute mais yo moko vi na yo moko siko vi no kya hein moi si bokoza na ye na relation ya ndenge nini jour le kambo moko kaka ya moke elle oublie tout moi j'ai un ami bakene na moi c'est la tribunal tango yoki moi si ndenge zoloba alors moi si yo ngana bengisa to boti bana soki 6. Elle tient un langage comme ça. Tant que juge a tourné, vous avez quelque chose à dire à lui, non. Elle me surprend. Juge a l'objet moi aussi. Parce que dès que vous m'avez dit, c'est ça la femme. Mais la Bible dit, aimez vos femmes. La Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on n'a jamais Bible l'objet na yo, femme, aimez vos maris. Pourquoi ça Pourquoi ça Bible dit aimez vos femmes. Mais jamais Bible dit femme, aimez vos maris. Pourquoi? Tribulation. Vous aurez avec la femme des tribulations. Hein? Mais la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Mais va préciser dans mon bali, aimez vos femmes. Parce que on souffrir, mais aimez vos femmes. Merci beaucoup, Bande Konanga. C'est vrai que bato balinga liloba balinga mingi, mais bandoki balinga ngate. So moni mutu ayebi ngate balinga ngate c'est gazana ndoki. C'est-à-dire ma terre nanga ezaka contre le monde à ténèbres. Merci beaucoup, Nzama Pamela Bino. À la prochaine occasion. Au revoir.